infection hier na façon na bango ni basala ba vie na bango wana ba vie il faut bien préciser to doza télé ba vie bango ki ndo basala et a jeune fille osa ki ndumba ndenge na ye donc na kombo moi so mbali 4 5 donc osa jeune fille ko nga moi c'est mbali 4 5 est-ce que c'est bien yo no sala ngote non moi la ti drapeau boy ko bulete na kuluna mais to défendra ma belle kwa miibi baza ba criminel baza mais solo vandika boba mbangu to lembo ki mambangu ba utala bakanga biso to ya biso ba miibi te akanga bino ka dale pamba pamba wa bonga biso davane na society batindi kuna ba yokanga batu mena linga bandumba te. Merci nous sommes tous kasi na ya alandela na ye no bien siko yo pe mo po bula na bango na fopa te ngala bula te ngalinga ne ba ndaku mena linga bandumba te. Merci nous allons vous débiliter à un canana dollar. Voilà, tu es comme un criminel dans mon yiba au benga au kaba kaba. C'est un pensa que la bino ya cause la pensa liboso na bino en direct ya paka juma comme il a limité à esa monde musu sonde vous allez comprendre en tout cas tozo linga to yeba comment ba vivaka eloko nini ya pasi pe ya malamu oyo bango bakutana nango na ba vie na bango quotidienne yango tala na za defend ba ya na solano na bango et puis na kozonga ba tumususu ya mbote mbote mama kombo nani komona shala ya foko ngumkuwa moko général paka juma général paka juma en tout cas merci de boya biso ala kata paka juma yebiso biso na mode de vie ni bozala nango awa ah mama neti biso mona ga elonga bonne mo ibi mena mo ibite na sala musala na ga meniseri mais ah solo moni ga boy ne mo ga na ti drapeau boy ko bulete na kuluna mais to défendra ma belle kwa ba miibi baza ba criminel baza mais solo vandika boba mbangu to lembo ki mambangu ba utala bakanga biso to ya biso ba miibiti akanga bino ka dale pamba pamba wa bonga biso davane na society batindi kuna ba yokanga batu mais ayo komanga bo vandi boy bu bakangi bino dossier teni te bakangi wa pamba et bon kasina tuna mom question mo ya curiosité na bana basi bo vivandenge ni avis ya bana basi ezaka normal lokola bana basi no so bazana kati ya capitale ya tondeni ah mama mwe bana basi apaka ba misu bana ndako baza mais abandumba pe baza so ba 10 misato bana ndako seti batika bandumba mwana 10 azalate abiso za violité na paka violé zalate kwa mama zo bula mwana zo mona seka ko mara ndumba mais biso pe baya to tika pe bango te to zwa bango ka yo po bula na ya msuna bango mais to o me paka to souffrir mama to dala kwanga 500 mais ta te to ko mawana merci alandela na ye no bien siko yo pe mo po bula na bango na fopa te ngala bula te ngalinga ne ba ndaku mais na linga bandumba te. Merci nous sommes tous kasi na yawe maître yaka neni calme mère ah paka tu meza mal répété babi kindumba ekiparate bo kipete wapi mama wapi leki je peux okuya msuko sine leki ya master na yo na ebite vio na pwani ah mère to ça bana wa mwa mère ba saira banguti ata mwa mgena jipecho aibine mbali na zana mbali na ituko ça na ja viole zalaki mwana 10 aibi mbali de avele ade moi vous avez maman vous avez moi qui n'a pas gagné tout ça là passe l'équipe fort non soni za rapo na passe penza on a passé à moi mgalinga mibali mwana kotanga atangi nete malinga ba mibali na combien da 1000 fois kutu ada 1000 fois pamba ozandi mara mwasi ada 1000 fois ngisa ku na passe à ndima be biminae kasi wenzo babenga wenzini rai pas ka juma na rai. Merci beaucoup. N'habitez Tosili, n'aime ce sur le bas. France Télévision, tous en a pas 4 jours, tous en a toyé, vie quotidienne, menaka awa, ndé komuninga. Bonjour, comment on a d'orcas, hein? Doi nanga na CV. Comme on a d'orcas, tout le monde de la raison matamakas. Et on a dans la 6e, on a passé 6e mai. Comment on est de leur matibo, papa, ça va kufa, n'a pas comme on a ma bisso. Mais au moment de leur raison mata. Bagarre soit comme ko yiba na paka o tapa pe na be mtu ba yibi po nini dollar za mata ba msu ba diplômé musa les até et bloc mo mata bagarre soit ba biloko wa donc moi até excusez nga pour na mutuna oyo na oki ba fille pe awa ba fille a bien bazala té mingi basala kindumba pour na ba vivre okolo bani oui belé ba fille
donc bien ebele bazate ebele ka kindumba moi ya biso yomso bate manabara yona par rapport au nini ke azama mtute ke apese mbongo ateka bosel poko na bango ba oteka te et vu amoni ya professeur ka kindumba ya mbala moko maintenant yo tangaka o vivant ndenge nini po tangaka o salaka nini po tanga bon ngana bo ngana tangaka papa mama biso ateka makala na libongo na bo na bongo kuza bloko lena leki na moi si non to zongi bo mama biso a veuve ateka makala na papa biso tanga peut-être biso misatu mais ebele ba fi baza awa amona ateka na mesa boza retard et amoni kana paka temde na rai wana mon mba na azue asali ba vi na e akiei na e mais non c'est kana pa fachi so zaka mkonja solo amero que dollar no ekita ponde de e mata ba classe peso mata par musu aza moyen to sa moyen donc eza moyen mkie et ndi de machi bongo moi atinsa mwana ezate moni Vini ni aba menaka. Papa Boni. Bien maman, bonjour. On n'a pas qu'à Juma. Comment nani? Jadok. Siko vini ni bomemaka awa na kata. Ah mais loko lo ba bilete ande to na kanana dollar. Wa tu comme un criminel to mo yiba obenga o kaba. Nous avons kamusinga awa eza nzembo na yo kabiso bala paka to tonda ba infection yo za mwasi ko yeba nzembo leza ko valoriser mwasi to ko kitsa mwasi na attend que yo pour vendre ana paka Juma bon infection yera na ba façon na bango ni basala ba vie na bango wana ayebi ba vie nini il faut bien préciser to doza à télé ba vie bango kindo basala et a jeune fille osa kindumba ndenge na ye donc kombo moi so mbali 4 5 donc osa jeune fille rwanga yuma moi si mbali 4 5 est-ce que ça bien no sala ngote te ngala mo ya classe ngala tangaka ndina tangaka boye ma bisa pesa ngambo ngakana ngo classe prépare ba binga ngala tangaka nga naza bana ba gérant nati donc abilo babi apparemment bon mama mususu donc ba lu kambo na sense ya kindumba ba osala awa ya ba lu kambo na ba manque na bango o mo ka ba garso misu baza a ba ba bon bla basala ba kindumba ba bombama ba ba fa ba bati ba garso misu ba kindumba donc encore pas bien ça kindumba pela copia ya facilité na paka ezaka ndumba donc ndo mo ba sa kindumba bongo mba mo simba mboni mbala moko yo no gwana elo ata une fois te nga sa ba jana na te nga tanga de sincère pot na mo 5 garçons 6 ça ba bi ke nga tanga comment conseil no kopesa na bango pour ke batika misala wana pesa mabe e o pesa conseil ndi mutebe sala makambu na o pesa conseil est-ce que yoka pesa conseil lelo atiki lelo bia mo ampiaka ozo ka copie na sala radio ni banda to ka ke na paka Juma mbala muto azate mbala mama zate yaya zate aleka zate za solo yaya ah sudo mbali no ata na lia si baba opengu saika poso ka 18h 20h mo ka bien mettre ma place so kimo kusuza ta pasteur ko sumka na minute gouvernement kasina bato bongo parce que za banti valeur basa netini bon na pona ngai bato boye c'est pas à peine la mbongo la minute ko ya boye après c'est bango ta mbongo ba kata mbongo te comme ça bon la volonté na été à moins qu'il y a na loroté par rapport à moins impossibilité mukie ya mte vie na ko ça facilité en wana donc monsieur c'est bon tort par rapport à poto ebino vie na bonté et monsieur na na mbongo te amon a osala nini aluka wana ba na vivre c'est quand yo za mwasi na ne bazwa bango ba mbongo ba pesa kana comme ba pesa ba $10 ba $20 ndeti paka na ntimite ko ba mbongo wana moi ba 3000 francs 2000 francs est-ce que amona ka 2000 francs la journée moko ndeti na 17h à 2000 na mutu moko ne ba pesa 2000 oui na mutu moko ndeti côté passage na mutu moko pesa 2000 francs so à côté sous deuxième tour m sous 3000 ndeka boyoka na par rapport à ya prix de boyoka na e
ya musu otie prix na la 5000 au côté te na 3000 francs donc akakola loka ataka Thomson akakola na tuna no bato wana bazwa ba fille apaka juma eza bato ba utaka libanda to ba garçon abino na bino ka ba musu ba utaka musika ba yele ba onka ete paka tumbe ekenda la ngo sango musu utale so wapi aye na eka ana paka juma koti na eka mwasi akiei musu nda mona ka ba ye akoti ne kana mwasi akiei musu baka ya paka juma ka ya biso moko ka ya awa kaka ne bakota basali makambala ba musu ba utaba misika ba bakoti basali ba maka. Merci beaucoup en tout cas Yaya tozaki na sema penza ya osola nayo. Merci.